journée internationale, le 8 mars. Que signifie le 8 mars? Et pourquoi cette journée? É dia muito importante para nós. Tem que se usar mesmo o pano, porque foi o dia que nós lutamos para nós poder trabalhar, não só os homens. É necessário também as mulheres trabalhar, não podemos também só depender de homens. Nós também podemos trabalhar, é importante, você tem que meter mesmo o pano. É um dia importante, muito sagrado. No dia 8 morreram muitas mulheres. É que ficamos a celebrar esse dia, para dia 8 para a mulher celebrar, porque morreram muitas, é mês da mulher. E mulher não é só para usar panos, não. Mulher é comportamento, não é só pano. O pano são um símbolo africanas, mas... Papá teba, mamãe. E dá para mamãe. Boa noite. Boa noite. Bonne fête. Merci. Tout le monde vient de fêter le 8 mars. Et ça, journée, et ça, ni. Et ça, comment bien pour les hommes qu'on a bango, donc pour tous ces personnes bango. Donc, ça, jour que tu as dit, maman a vu ce que tu as dit. Yango que... Et qu'on facilite biso na babasi na biso ba maman o be ba obota ba na biso. Moi si. Na moni vraiment la télé oh vraiment ça vraiment madame. Maman journal là qui sini. Eh là c'est journée na biso. Journée na biso penza. Et là c'est quand journée na biso sili. Et là journée va pesa ba si le coup bongo te. Bon. Pour maman a déclaré qu'il penali puta. Na sali na nga nyonso. Mais na minute akimi na ngai. Oh c'est comme. Ba mes condoléances belé pour nga penado. La journée ni. C'est la journée à Bassi à Maputa. C'est la Bassi Maputa. Donc, ils ont comme faut la te respecter pour un autre à moi aussi. Donc moi si faut la te liputa à respecter nous autres na. C'est faut la te liputa, so la te liputa te c'est que moi. Moi réalise la nga vraiment, maman baluka vraiment ya, baluka vraiment, bongo vraiment. C'est pas ma casse, c'est pas la journée. Ya le 8 mars, c'est là muke pardon. Journée le 8 mars, c'est là qui sini. Et là, je dis à maman, qu'on s'est limpeza, na balabala, qu'on bongisa, avenue au Vandaka, qu'on a bien fait la fois à propre, pour la journée na biso. Maman, le 8, et ça journée ya nini? Et ça les journées à maman, à femme africaine, et ça monde entier. Mais biso mingi awa, na Afrique to se pela na yango. Et ça bien, on collabore maman, mais et ça mon collabore pour botosi. Et ça te que le colo za maman le journée la famille. Alors, nous sommes ceux qui vous battre. Et ça, bien, je m'en vais bien. Dans ce pays, ma casse. Nazaka boye sengwe tondi samimbi sa biso. Journée est là qui sini. Journée ezali kimia pona basi basi nyoso bazana esengo. Eza page pona biso basi. Page pona bino basi. Mais est-ce que elle a qui c'est que boza égal na mibali? Tokokoza légal tout comme peut tokokoza l'égalité. Bonne nuit, bonsoir. Bonne nuit, maman. Oui, maman, voilà la journée internationale de la femme le 8 mars. Et la qui signe? Ah, le 8 mars, c'est là que moi, si pas un droit. Parce que ça, mi bal, moi, ça salaté. Mais le 8 mars, c'est ça, journée, moi, ça déclare que ça a droit, qu'on ça là, à quoi qu'on travaille dans un droit nyonso. Donc, là, c'est que ça, journée, on a besoin le coup, moi, maman. Mi bal, il faut pas ça, s'il fallait. Oui, très bien. La journée, le 8, c'est la qui signe? Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Non, vraiment, maman, s'il vous plaît. C'est la première fois depuis que j'ai commencé mes émissions. C'est la toute première fois que j'ai rencontré une femme en train de s'exprimer en français. Maman, je sais bien que tu vas bien parler français avec moi. Ça va, ça ira. Maman, dis-nous maintenant, aujourd'hui, le 8 mars, c'est quel jour et c'est pourquoi cette journée? Oui, bon. Hoje é dia 8 de março, dia internacional. Hoje é dia 8 de março, dia internacional para mulheres africanas. Então hoje é dia que nós festejamos o dia 8 da mulher africana. Estamos aqui para mostrar a todas as mulheres africanas que são mulheres lindas, guerreiras. Então muito obrigado. Vamos nos divertir, hoje é dia 8, os maridos ficam em casa, as mulheres vão sair, vão beber. Montréal, zola nga mande mama kangeli nga liputa, donc ma femme africaine nga kangeli liputa, zola nga vraiment, ok pe côté maman nga lati vraiment. Nga pela na jogo pela champion Diego Likofi moko kao.
champion. oya nga champion Jogo ya solo. ya solo. Mais okebisa ba mama nini vraiment na mukola lelo mukona bango. Lelo mukolo ba papa ba pesaka ba mama Valère. Lelo za mukolo na biso to pesaka Valère. Ande to ba tondi kati na palanga donc esengo ebele. Esengo mingi to biso no ba mbote mingi bana kin biso to na kati ya Luanda to ba de Luanda. Biso ba mama nzamba bongisa pona mukola lelo biso to sepela. Eza journée na biso yango to sepela mukola lelo. Lelo le 8 c'est la kisi nini pona basi. Elakisi eza mokolo malamu mpona biso basi fo koyeba kolata eza te kolati mokongo libanda nde bengo leumas te leumas fo komibomba suka awa ndenge na susia eza te kraka te wana te wana kibomwasi te. Mbote na bino bandeko balandi émission na bino bolingaka mingi eyinda kaka avec votre humble servante Gabriela Ilondo Mbokeleng. Babi Mbokeleng apesaka toujours bilengi partout. Lelo eza le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Balobi esika bibasi basenga l'émancipation de la femme. Égalité la femme et l'égalité à homme. Est-ce que ça bongo? Il y a solo vraiment moi ça égal na mobali. Toyebite. Bato ebele bazo fêter, ba maman bazo fêter. Mais lelo tolinga toyeba pourquoi lelo ça le 8 mars? Pourquoi journée oyo? Et pour nani kaka journée oyo le 8 tandis que moi ebele na ndenge za la kaka. Mama mbote na sepeli mingi pona mkoa lelo. Bon notre maman ta caméra a vraiment. Mama lelo ça le 8. Eza journée ya nini? Ezali journée ya ba mama a femme africaine eza monde entier. Mais biso mingi awa na Afrique to sepela na yango. Eza bien mkola ba mama mais eza mokolo mo ya botonsi. Eza te ke lokolo za mama lelo journée la famille. Alo bando sa soki ba buzo bate. Eza bien. Jour mo ya bien. Na sepeli makasi. Sepeli pena ya sepeli makasi na sepeli ya journée. Ya lelo le 8 mars. Izela muke pardon. Journée le 8 mars la kisini. Et journée ba mama ko sa limpeza na balabala ko bongisa avenue au Vandaka. Vous avez bien fait la propre pesa journée na biso. Bonne nuit ba Bonne nuit bébé. Mbote naza bien. Maman le 8 le moni oza kafu. Nazaka boye sengwe tondi sa mimbisa na biso. Journée la kisini. Journée ezali kimia pona basi nyonso bazana esengo. Eza ya page pona biso basi. Page pona bino basi mais est-ce que la kisi ke boza égal na mibali? Tokokoza légal tout comme peut tokokoza l'égalité. Solo. Ça fait un des mois balandika po balanda. Papa balandika po balanda. Merci beaucoup maman. Hoje é dia 8 de março, dia internacional. Hoje é dia 8 de março, dia internacional para mulheres africanas. Então hoje é dia que nós festejamos o dia 8 da mulher africana. Estamos aqui para mostrar a todas as mulheres africanas que são mulheres lindas, guerreiras. Então muito obrigado. Vamos nos divertir. Hoje é dia 8. Os maridos ficam em casa, as mulheres vão sair, vão beber.
Nabiso, bonsoir Nabino maman. Bonsoir Yaya. Mbote na maman. Mbote. Ouais, gentil. Hein. Merci beaucoup. Très gentil. Hein. Merci. Maman, namoni bino bozo sepela makasi. D'abord, non, félicitations là, tu bien. Hein. Merci Yaya. Félicitations, mon là, tu bien. Merci. Yaya, journal le 8. Oh, bon, sepela makasi bo. Et la kisini. Il y a le 8 mars, mon collaba maman. Maman de Makambu Yaya. Le long de le 8. Le long de le 8 Yaya, mon collaba maman Yaya. Mars Moulier, de Oshimemu. Naza ko sepela makasi Yaya. Maman nanga net yo pelo na moni bozo fêter to la tima puta babi femme africaine ezali puta. Est-ce que journal le 8 lelo et la kisi ka fola tali puta? Et ça vraiment bongo Yaya. Et ça bongo. On a biso vraiment photo la saketo aba maman photo la tama puta. Oh donc il faut que to la tama puta ne la il faut vraiment ma puta pantalon te. Ya solo. Jipe pété ma puta kaka. En tout cas babi moi sinde foli puta la ta vraiment li puta bido. Na moni vraiment maman Montréal zolanga mande maman kangeli ngali puta. Donc ma femme africaine nga kangeli puta. Zolanga vraiment okepe côté maman nanga lati vraiment rabi koto yo. Il y a malati journée internationale de la femme hein. Babi le 8 mars bangonde makambu. Hein? Merci beaucoup vraiment na gentillesse na bino. One ayo ezoleka mama yaka na mono zota la biso mingi yaka bonoiti. Bonoiti. Oza moi site hein? Si. Na mono vraiment la télé oh vraiment oza vraiment madame. Maman journal le la kisini. Eh là c'est journée la biso. Journée la biso penza. Et là c'est quand journée la biso sili. Et là journée va passer basi le coup bongo te. Bongo makaya. Eh ben journée basi. Journée ça la pena basi yango nde. Le 8 mars. Le 8 mars yango nde makambo. Yango nde hein. Merci vraiment maman nanga. Ba papa ba tika la simate. Bonoti. Oui papa oza bien. Vraiment tout ça bien. Papa ba le 8 mars. Bino le 8 mars bo lukani. Ah vraiment le 8 mars bino mo webi nga leader à 6e génération vraiment tambe. Nous avons rappelé na posa pe basi ne balata kitoko et ça nga pena bien. Dans journal le ne basi balati ma pour te salo vraiment bien. Kitoko makasi parce que la journée na bango Max Moulier vraiment lengi makasi vraiment tout ça pena ko sepela vraiment a fin na biso pena palanka ya Kilamba Cash vraiment Luanda ya Congo démocratique ya Brazzaville vraiment monde entier vraiment kitoko makasi to sepeli vraiment. Merci papa to s'appelle papa côté bonoti papa. Bonne nuit. Journal est pour na basi et l'obeli nini vraiment. Tout le monde osa yomoko maman zate eza nini kazi. Bon journal est l'opena et à journée moko. Y a pas si makasi pour ngai. Pour maman a déclaré qu'il penali puta. Na sali na nganyoso. Mais na minute akimi na ngai. Oh c'est comme. Ba mes condoléances belé pour nga pena donc. Soko na paranga te o latite. Ma journée la kisini. Lelo eza journée de la femme, journée internationale. Pour la biso ba maman. Oh batanga batala na bureau ba maman ya bien ba maman tena la tali puta ba mona te. Maman bena za na bureau. Ola lelo mukolo. Ni mukolo lelo mukolo oh ba maman ba papa ba respecta biso. Basala moi férié na bango po ba. Papa ba lambela. Ba valoriser biso ba maman quoi. Journée ni. Lelo journée à basi ya maputa. Lelo basi maputa donc ezaka mukolo ko takali puta. Faut te faire le plus respecter per nzoto à moi si. Donc moi si faut la tali puta à respecter nzoto na c'est faut te faire puta so la tili puta te c'est que moi. Montréal izola nga vraiment maman baluka vraiment ya baluka vraiment bongo vraiment ba kanane bongo ya posa moi ça parla. Ngapela moi ça. Vraiment merci beaucoup. C'est palanga séparé. Palanga séparé. Ya calme. Merci babi. Ba maman babi moi ezaka moi liputa. La taliputa nde babi le 8 mars la kisi. To yebite. On continue toujours parce que là toza partout. Toza tambola to yebisi no bairo ya palanka eza ya koinda. Bairo ya palanka eza ya koinda de niveau 00000. Ndenge ezala kaka ongoki manga po nini? Okimanga pona nini? Nalinga yo makasi kosala nga boete. Baluka te mutu alanda wana hotelema. Bona, mutu alanda na hotelema bona iti. Bon c'est. On a bien? Dans un très. Babi le journée internationale ba maman. Mais neni yo kote ba jini boy. Nga pena na jogo pena champion Diego Likofi moko KO. Oh champion. Oh ya nga champion. Oh jogo ya solo. Ya solo. Mais okobisa ba maman nini vraiment na mkola lelo mkona bango. Te do. Et ça est bien fort donc maman donne à sepeli makasi na maman botanga maman kenge Madeleine ya yo bisou moi maman kenge Madeleine to pesa ba bisou na yo ya champion yo Diego combo comment la nga pasin sakala die
Hein? Passine Sakala die. Merci Passine Sakala die maman. Yayo ngona merci pour la mkola lelo. Merci toza toujours na ba mama to pusana. Merci champion, merci to lukao mikolo ezali to solana yo. Et ça biso ma bien to lukao. Ya to lukao vraiment. Ya to sa mama vem. Boa noite maman. Boa noite mamãe. Boa festa. Obrigada. Hoje é qual dia? Dia do Hoje dia das mamães internacionais de Angola. Exato. Obrigada minha mãe. Da sua Marcela Maria Vitor. Obrigada minha mãe. Boa noite bebê. Boa noite. Osa bien? Bien. Lelo journal des anini. Lelo journée de la femme tela kaka. Toza kata palanka mabela palanka. Toto vanda na golf do jouer puis mesuka na na palanka. Vraiment. Ko palanka séparé. Mabele na biso mito to caméra palanka. Na mito to kitina kata palanka. Donc to aka na mabela palanka. Merci beaucoup. Boa noite. Osa bien maman. Na kitoko. Bonne fête non. Obrigado, obrigado. Le journal est le journée international. Le 8 mars, maman la kisinini. Maman, les amours kolo ba papa ba pesa ka ba mama valer. Les amours kolo na tuto pesa ka valer. Les amours kolo pesa magambo zo magambo. Ela ga salite. Pesa magambo zo magambo. Merci à toi, Montréal. Mia, bonne noite maman. Ah, bonne noite maman. Maman, tout le monde qui osa fuma maman mukolo. Okoki kwa bisa biso mukola lelo le 8 mars. Eza pona nini? Le 8 mars il fête so ba maman. Le 8 mars il fête so ba maman to sepela le so mukola so ba maman. Yako to sepeli mingi konta mabateli biso to comme na le 8 mars. To sinza me to zo siba merci pa nzambe. Bozo mana so na kata Luanda awa to zaka to sepela a to na kata bayo ka palanga. To la palanga to ba tondi kata na palanga donc esengo ebele. Esengo mingi to biso no ba bambote mingi bana kin biso to na kata Luanda to ba de Luanda. Oui, to bi koza papa mais journal ba beza journal basi journée internationale basi ba papa botike la bango. Et pona yo to mono tambola yo moko mama zana wa. Non, dans un couple, dans un famille, tous autres tambola na bimi poto. Aza wapi na mona e? Aza liboso stationné mutuka ne mama aza liboso ana. Aza liboso. Et pona le journal le pona yo papa et la kisini. Ah, eza ma journée moko internationale pour moi si jour moi ça joie qui valeur na qui bon moi si vraiment. Bonne fête na bino nyonso vraiment merci. Merci papa, merci beaucoup. Bonne noite Linda Sophie abalobi yeyo obo yo kaka bomona raete yo kaka e caméra ou man na biso lelo babi a se déguiser en pogne c'est la femme hein balobi yo na bonne nabi que yo vraiment maman o bête bango vraiment na portugais pour ça bango bien journée internationale le 8 mars c'est la kisini dia 8 de março é mês da mulher. No dia 8 morrem muitas mulheres. É que ficamos a celebrar esse dia, para dia 8 para a mulher celebrar, porque morrem muitas. É mês da mulher. E mulher não é só para usar panos, não. Mulher é comportamento. Não é só pano. O pano são os símbolos africanos, mas dia 8 para a mulher é cabeça. Não é pano, não. Desculpa-me lá, eu só vi corrigir. Não é pano, porque não a mulher vai usar pano, não. É o comportamento e a cabeça deve trabalhar. Muito obrigada, Balobi Journal. Conscience, comportement, ça n'est moutou. Oh, maman Nabiso, Aoti Koloba Awa. Maman, s'il vous plaît, muito obrigada. Montréal. Bonne noite, maman. Boa noite, mana. Bonne fête. Obrigada. Você fala só português? Nyoso na loba yaya. Nous t'aimons, maman. Le 8, et la journée. Eza journée na biso ba mama nzamba bongisa pona mukola lelo biso to sepela. Eza journée na biso yango to sepela mukola lelo. Ya bonne noite. Comment on a maman bonne noite? Bonne noite. Yo eza journée sur maman et l'équipe bien. Tu ko passer bien yango to sani to zonga. Nzamba zo lokumu to tika bana to ko ke kuta bango yango to zongi. Maman lelo le 8 c'est la kisini ni pona basi. Oh relaxer za mukolo malamu pona biso basi. Foko yeba kolata. Faut bakolata ezate kolati mukongo libanda nde bengo le umaste le umas foko mibomba suka awa ndenga na susia ezate ka kraka te wana te wana kibomwasi te kibomwasi bongo te. Merci papa la mono pembe na maman. Est-ce que babi être une femme si au journal la kisa que non tali puta te journal lelo eza journal ba maman ata na Congo yango to zwaka coupe. Ah, ben Angola, tu as tout ça, Congolais, mais tu as nationalité, tu comme Angolais. Yango no moni que tu sais puis ça maman, tu as la rana banana biso,
oyo bapesa biso honneur na mboka oyo babotela biso bana yango nomoni mpe lelo ndenge tosepelaka journée bamama moninga te na pasta mama na pasta mama pena balobi mama za aide mais lelo bino bosungi biso ke lelo pene eza pena papa tozalaka na kanda do ozala pio na mama po ekende pena bien na palais makambo tu okolamba no pe lelo lelo na tuta kutu pondu pena alambi chaka tika boye fa benga na zo mi image ke na lamba pena chaka madesu mama pena ebi pena gu pena santi ke papa pe jamboka. Merci beaucoup. Bonne nuit, bonsoir. Bonne nuit, maman. Oui, maman, balobi journée internationale de la femme le 8 mars. Et la Kissinine. Ah, le 8 mars, c'est là que moi, si pas en a droit. Parce que ça, mi bal, m'sou balinga, moi, ça, ça, la té. Mais le 8 mars, c'est ça, journée, moi, ça déclare que ça, a droit, quoi, qui, ça, là, à quoi, qu'on travaille, na droit, nyonso. Donc, là, c'est que ça, journée, na biso, le coup, moi, ba, maman, mi bal, il faut pas ça, bah, si fallait. Ouais, ça, journée, na biso, pas déclarer, qui, pour na biso. Donc, mon bal, il faut respecter, moi, si. Et ça, bon, on dépend le 8 mars. Merci beaucoup. Oui, très bien. Le journal le 8 et la Kissini. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Non, vraiment, maman, s'il vous plaît. C'est la première fois depuis que j'ai commencé mes émissions. C'est la toute première fois que j'ai rencontré une femme en train de s'exprimer en français. Maman, je sais bien que tu vas bien parler français avec moi. Ça va, ça ira. Eh, maman, dis-nous maintenant, aujourd'hui, le 8 mars, c'est quel jour et c'est pourquoi cette journée? Oui, bon. Nakoko lobeza jour moko ya malamu. Jour merci, muito obrigada maman. Balobi maman lobi, moi si Naeden Adazaki et Moko, tant va saleli elle va se retrouver qui. Et là je parle seulement avec les femmes hein. Balobi journée internationale le 8 mars. Qu'est-ce que signifie le 8 mars? Et pourquoi cette journée? Pourquoi seulement cette journée de 8 mars? On parle. Continuer kaka na bino ndenge zala kaka bozo yoka na micro ya mboka elengi ndenge ba mama bazo pesela kaka lelo pona le 8 mars bozo yoka vraiment bino moko balobi journée ngo ezaka parce que maman fola ta liputa babi maman fola de la femme africaine balobi mukolo oyo basenga indépendance ba mama bozo yoka ngo ba tunya sonenge ba mama bazo défendre na micro na biso vraiment pour sala biso bien. Lelo toza toujours na kata baba na babalabala tozo tambola pona ko la kisabino événement ndenge nini oyo zo leka la kata palanka na zaba kawapi oyo ba artiste na biso ebele ba prestaka ba jouaka ba betaka ba musique awa yango bomoni kaka ambiance zo continuer. Toda toujours tosona ba mama ndebo mona kaka totuna mwa quelque soit ba mama pour essayer biso bien aba visa TV ya on commence là avec les mamans lelo le 8 mars tomoni bino bo sepela eza nini mukola lelo bana esongo puisque eza journée na biso la journée ba mama oui yango bo sepela yango to sepela makasi. Merci beaucoup papa te ba mama. Et là pour la maman, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne fête. Merci. Tout le monde est venu fêter le 8 mars. Et ça, journée où est-ce nini? Ça bien? Yeah. Tout le monde est venu la 4e ambiance le 8 mars. Journée où est-ce nini pour la bino? C'est la journée de la femme. La 4e ambiance, c'est la Kissinine. Moukola le 8, c'est la Kissinine. Journée de la femme, journée de Sobasi. Ah, journée de Sobasi. Comment on va dans la papa? Madame papa, oh, c'est DJ. Le DJ. DJ. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Comment maman ensemble, hein? Journal le lobo bimisi ba maman. Et le bela bidoni ni mkolelo. Des appels obligatoire. Journée na bango eza lelo. Donc so bimisi maman te mabe. Lelo baza na droit ya osepela po eza journée na bango. Donc toza nenga GLM to mela sima tozonga ba palais. Ya merci beaucoup. Eza vraiment bien po eza moko na bango donc po to sepesa bango. Donc eza jour que tokolo ba ke ba maman na biso ba bota biso. Yango ke
ekofasite biso na babasi na biso bamama oyo mpe baobota bana na biso donc bango baza bamama spécial donc jour eza jour moko spécial mpo na bango donc mpo kobimisa bango tozala na bango bien tozala atanke totwalaki na ndako awa mpo kima ezala mpo eza esengo na bango donc towana esengo mpo na bango jour na bango donc nasepeli vraiment nespace mpe tozawa topete kitoko kimia nyonso aleze esali bien. É dia muito importante para nós. Tem que se usar mesmo o pano, porque foi o dia que nós lutamos para nós poder trabalhar, não só os homens. É necessário também as mulheres trabalhar, não podemos também só depender de homens. Nós também podemos trabalhar, é importante, você tem que meter mesmo o pano. É um dia importante, muito sagrado. Todos sur la cala ba maman. Pois a mukola biso ba maman, ba biso pesa na tole ba le 8 mars ezani. Pour la nuit de fêter le 8 oyo. Yera ngamoko ye moko talaka tipeni. Na sepeli maman comment on a sengo. Le laza le 8 journée basi. Est-ce que journée oyo elobela yo nini? Journée oyo eza journée na biso. Donc eza journée mo biso faut célébrer ngo par année. Et kaka mbala moko. Et elle tout nane oh donc il faut que célébrer ngo makasi, donc sepela ngo parce que c'est leur moyen mbala moko par année. Mikolo koya na prochain numéro tokolobela bino toko faire expliquer bino pourquoi journée oyo et pourquoi c'est moi et parce que il n'est pas demandé que la femme soit égale à l'homme, non, la masturbation de la femme c'est pas dit que non la femme doit être égale à l'homme, non, c'est ici de Tosuki. Je salue tout le monde et puis je dis merci à Bavision TV. Ciao, à la prochaine numéro.